Cher ami internet, na appelé Simon Botebisia Bouzali. Bon, en direct, il y a Flair Monde HD, il y a Demboy, moi, ça m'a dit Fazala, moi, on a Paris. N'a pas tout le monde, n'a zanga moroté, n'a zana Gela Obeke, sénateur Boula Mouleke Beli, Babylone à 4 continents. Donc, il y a tout sur la naïe, par rapport à l'actualité, au Youtu Oleka, na semaine, depuis to bandaki janvier. Donc, voilà, au la premier week-end à Bisso, et on a une autre partage, on a parce que, fait à 2024, tout ça qui n'a eu, alors le rôle à hauteur au Kundamalobi, on a vu bon, tout partager mon actualité par rapport à Maramboleka qui n'a par rapport à l'actualité, mon que Vierambo, à Outiko, Tchela Bisso date, oh, Vier, à ça la trafic, à ça la rabon, pour la Rocha, Yaya, Libaya, pour la Stade de France, mais cette fois-ci, c'est décidé à Pessibisso date. Donc voilà, tout cela, on peut garanayer. Alors, on a écouté une émission pour la première fois, quand ils étaient vraiment là pour s'abonner, il y a un des salariés et encourager Bisso et motiver Bisso, il y a un des salariés sous tous au moins quelque chose na souga sanza. Donc, bambote na tout le monde, oyo, a soutenir Rangai, abonner na vraiment, oya sika, Ernest Ovini, Batimba. Après ça, bambote et merci pour l'abonnement na yo, na robo sanate Junior Kibala. Ah, il y avait ça madame vraiment mutema ya Balbine, il y a sa mère vraiment qui t'a mutema donc il y a ngwana. Donc pour répéter ngoli sous Junior Kibala mutema ya Balbine. Babona na bino bisika bozali. Na bosanité Eric Fuku. Babi Loketo Show, Eric Fuku bambote poste sur bozali babona na yope et to robo sanate Mimi Monama maman na Francia. Babona na yope et sans oublier Jado Mandefou, donc le rôle en aïe, donc babona na bino Tobo Sanité Pelé Tanfumu, Guy Massamba le directeur et sans oublier Rocky Massamba le millionnaire d'Angola. Donc Talekio Azate, pourquoi pas à Fiston Mouela. Et bon séjour à mon frère. Donc voilà, oui si vous allez dans Babol, bon séjour na yo awa na Katia Paris. Alors Galor Beke, bonne année, bonne année. Merci moi ça Mandefou. Bonne année. On fond la voix mais la voix de l'or à solo rebi timide. Oh, Lixon service. So, Bana Zahir. Bana Zahir. Zahir. Ya solo. Inza A21, Lixon service. Kangi. Zo to poto na musala o. Zo ya ba Zenith ba Bexi to ya déjà. Nixon yemo uta lobela ngota le yoli ngozo Mandefou makasa lobe. Na Lixon mo na suka mère ya ba mère. Ta non na bino. Non na nga. Ya bino te nga. Ok, sénateur Beke, alors, sénateur Beke, l'homme à 4 continents, il faut son comment est l'accent? Et sénateur Isabola Moleke Bele. Tant que comme pesa magi trop, ba mona comme pesa nga souté. On a un caractère moron dina Joseph Kabila. Ok, on le ba mingi te mo sala. On le ba mingi te me na sala ba action parce que nga kota partout. Partout na kota ga église au mona nga na Moscou au mona nga na ba au mona nga na ngando mona nga partout na zalaka. Bon le ko la pensa masaka grâce na jeunesse quoi. Moi chauve fait de l'eau quoi, bijoux. Betama machine ba Dubaï. Ya, toke ba bungola. Avec nga dide mabanzi skazali, wana bata système to yebani vina nga feli ogobani na ninga Namibie. Betama ba Brésil, ba Pérou, ba Colombie. China Colombie mboka ya Pablo Escobar. Ya mona ba président ke bola moleke belo ma 4 continents. Donc na zwa grâce. Na mona 4 continents selon histoire. Na mon Afrique, Europe, Asie, na Amérique. OK. C'est pensam soni tam sur 2025 na suka na en Australie. OK. Océanie, hein? Océanie. Na Australie pe na batu. Frère na nga Eric 4 sim. Toi na relation en Australie tam sous na roki pour Australie na 2025 on a suka. Ah donc avec si là donc vous allez na niveau Océanie. Ouais, ce qu'on a kokisi promesse en Zambie. 5 continents. Na planète. Non yo les gina gi basket. Il y a déjà dans 2 continents. Il y a 4 continents. Namona ba São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. OK. Abu Dhabi. Qatar. OK. Yeah. OK, merci beaucoup sénateur Begobi qui est semaine d'actualité d'Akebele hein. Oui, l'actualité c'est belé pena bien sûr, mais s'il te plaît ma sœur, na bosani ka repris sambote na na ba na nga. OK. Les 4 samouraïs. Les 4 samouraïs, Joseph Odi, qui est la divine 001, la diva la préférée du papa, quoi. À part ça, la PC partenaire pour venir dans JC Boya Pharaon. JC Boya Pharaon, mais tu as quand même. JC Boya Pharaon, tu as
sénateur. Bon, tu fêté bon aller ça champagne. Tu fêté bon aller ça champagne. Poani na che. Ngamo pe nazala ngambe na che poani. Yé na poto me code ya en Afrique. Ya solo hein. Et code out Afrique. Tu as confiance. Fais ça confiance. Je sais où ya Pharaon. Tu peux sur confiance. Ami da fan, Julie tout c'est vous. OK. Na décembre to kufela ki pas mal ba musicien to zaki na 6 days. Ilaika kulala ulamuka après 2 jours oya kufi. Kulala ulamuka après oya kufi. Alors, matanga la nyoso tout elo nyoko loba par rapport ya ba day wana ba décès wana. Ya. Pona penda pona ibembe po ngai histoire moko na vie et dérangeant la vie za kufa. Rêve kufa. Na comprendre le phénomène wana te. Le respect na ba mort. On a tout le monde. Na mutapene terrain de tout ça. Respect na ba mort. Mes condoléances na ba famille tout ba kufeli batu. Plus na kolba mingi surtout na famille na nga. Famille na nga pena au famille na nga parce qu'on a fait école primaire ensemble jusqu'à tina première CO. Na pesi mes condoléances pe courage na frère na nga Ronsard Kanza. Na Karine Bongo voilà ba masanga tout dans l'école primaire ba leka Blaise Blaise c'est Ségué. OK, Ségué mignon. Ya na pesi na famille Ségué mignon na pesi ba Gino na pesi ba petite sœur Batania pour cela ba Ségué to aller quartier mo yebi ke mo Ségué ku feta on va prendre na Château Rouge na ça un peu troublé. Mais beke bana matete ba bike oza mona matete yo ya rande ko ya bana matete bazo boya yo makasi. S'il te plaît pour la obi msate ngana mona mo avancer. Bakomi nyonso towana yozala ovanda mwana mouvancier donc tona bika mwana mouvancier lelo bamobenga ba politicien bon babenga na mwana mouvancier parce que père tozalaki na mapango partout na mapango partout naoki su yolo ekoti su na kati bana mwana bane ba numéro 3 non sikola changu na batala changu na matete à part ça ngai naza mwana inspecteur Pindi Moke numéro 1 ya Congo ya ndenge mo ba OK na matete wana koteni matete siko na mwana Kitsako numéro 4 FA na yolo na kayolo bane na bane ba na barumbu na mwana ya Kabale avenue na ba di Texas siko toyena makala na makala siko na mwana ya elenge ya Kipaka ebola na bumbu na mwana kokolo demboto selola sénateur avec d'ailleurs tout commis tout tes 4 continents boba commis 26 commis gotanga tanga mona 4 continents. OK bon tomoni matanga ngo po dire ezaki matanga moko ka ndeza na actualité hein bomoni Séguin décès na ye après akundami rapidement akundami avec honneur tous les artistes de partout dans le monde vraiment balela qui est voir même à Paris basala qui ni na bango na Belgique. Oui, ngaka elo na loba force à toi papa chéri mauvais gibe. Maintenant on zaki papa chéri to zaki aller ya famille Pina. Non. Boni biso. Biso mtame biso bandale ya Blaise. Séguin dans to koli ba jaba rolambisa ba jaba musique à quartier ba gotier na ba dropenza ou lichete to na ba sente. Soki mamadi amaniata ara réserve masanga immeuble ngite Simon de Beauvoir la Afrique du Sud Jinongo chimana Italie Shira Boele les États-Unis Ali Jabiri Titima Brukus wana immeuble ngite wana Kirle Bogarte. Donc ce que tozaki wana na immeuble ngite na bosani Rigen Wemba papa misu. Donc tozaki wana to wana ngo sente wasko maniata madi olamba. So dimanche te so totala émission ba karibu ba banini. Ce qu'on tombe aussi à 13h ou à 14h, ce qu'on commence à madame Zobolambisa. Na ba seguta o ayaki ne loko sku. So chete, di cheli lete banane chebiso na Kitsako. OK. Eta siko bu Séguin yo limwa. Ake bandal. Arobista. Biso tsana ba Ronsard na chik. Biso tsana ba Ronsard na chik to tanga na ba chik na kintwadi. Kintwadi matete na ngilima. OK. Utanga na chik Séguin ke bandal. Moi, déjà, dans la personne mes condoléances na papa chéri, pour papa chéri, à père à Séguin. Mais c'est pourquoi? S'il te plaît, tu as 17 ans ou 15 ans. L'autorisation, il y a pas parents, hein? Oh, Séguin va passer pour Alain Plazaga, va passer Séguin pas JB. Nous mettons Alain Pela à l'ongwa, mais Séguin qui est daté. JB adopta Séguin. Vous avez la même mission,
mignon tinenga bongo mwana ya jibe on peut yonga la vie na lo mo na vie la vie faut ça jibe ve wana mamba kutana on a vie as esprit là lo bana na planète terre mutna mutakutana mamba solo ndie jiba zate OK o jibe mamba kutana na vie ta ko makambo jibe kutana makambo ni ngolo bana ma vie familiale ah OK ma vie politique ma vie musicale jiba zo desire chengente mais phénomène à valer retour répéter mutu jibe mkolo beta Bexi Vigie pirate na France nani ba terroriste ba beti ici moi ya pharmacie moi za la Nice parce que ndeto na pas jour à Vigie pirate ya landeni otambola loingete je ba kutala ba maramu bodo merci papa chéri courage toujours nerf solide penose lo metana ba réalité mso azaka na lelo ti lelo ata ba problème tala même na gouvernement ala ba guerre solo mais on a trouvé a mélanger ngote donc a tu perdre moulala et moulala a eu un problème ya nani ya sege AVC to beta ba papa chéri kutana ngozi ba na suka donc ou mona que na vie donc faut un espoir papa chéri aux années mobali moi papa chéri kutana ba msuba zo ba AVC ba msuba kufa donc papa chéri courage ba garda silence courage mon vieux courage courage prise merci OK parce que par rapport à Dey ya sege au mona ba comportement ba mise mususu maintenant on dirait comment qui a eza ba mususu ba kena ko misa la star lokola projecteur et boya bango to bazala sous les projecteurs mais c'était une occasion pour na bango ya ko se faire remarquer na nini na matanga bon moni événement matanga ba ba memonde ba memela ngote matanga déjà ba lombo ba yembango esika matanga esika mabale sala mais esika ba rendez-vous esika ba problème bon na matanga eza ba msuba yo ko ba ko régler compte rendre na bango net bless bula na wera bon ngai po na bless bula na wera kasi yo lobi on continue na tangelo ka ba kombo ba côté ba règlement des comptes ça la mara eza ba bless bula na wera ouais mais to ke gala bless bula wera te mamba be pe salamaki te to bana na wana réaction bless bula na wera oya ko kamo événement bless bula na wera c'est kazane congolais te et mamba culture te bless bula na wera bless bula lo bango wera za mina ete bless bula na wera ba sola te OK donc tanga pesi mbote te ba kamo o ba yebite mais na ba bete stade te atene ba bete stade bongo eza kopa mbongo eza kopa ki amitié te OK bless bula banda wenge banda na ndenge wenga panza na bona ndenge wenge kabona bless bula la wera etikala osimba te wala utu botala ka matanga te moi tona matanga mais na matanga makamba bien salami ke ba ko yambana ti ba ko cesser les faits non bon voilà les afina bango ngala ko tate wana ba ko cesser les faits to moni susu héritier wata azon si mon premier sima pour la yazo place atayo moko bon sénateur mon premier Tutu Kalouji place wana vraiment bala petit na zizel moi ya na te ngandi sa ko kana wenza matete zidane c'est la terre voilà petite sœur to ko te ma soeur vous savez ta te dale bon mais rappelez te mais sur réaction wana ki otal ke mo réaction mo premier ba bengi ti réaction mo premier na goga pena et sénateur faut le barana bi quoi te na mutu te na bi quoi spiritas ba se pela ngote faut te na spiritas c'est ngala rosa na orchestre ngala na bla rosa ngala na verser tout l'orchestre ngala na orchestre te ngala na OK bon sur réaction wana Riwata azon que c'est mon premier sima ya vana ba liboso poto lo baboye te za no pembe na te za pembe petit nga ben mbodi mobala chancel a yebi koloba ndenge nini ko tala réaction wana biso za musika to moni ke mo premier ba benga e ba zo tsaka e mal à l'aise te ma sœur ye pona to sa polémique te biso TV za polémique te biso TV zali ya histoire vraie comprendre biso TV za histoire vraie biso TV za polémique te et loko le kai mon premier to ebité tam so za ki ba leader orchestre mbaza na première position ba mo premier leader te et bongo soki ya na bota te yo bota ba bengi réunion des parents yes quoi okende ka ponani do yo lo bana mon premier bongo te mon premier wala vena ngai wala te vena iza te to boite do ndenga zala ki wana lo wa ya na tuni boye
mon premier azali non alors abotite kaina tuni bote abote pe azali orchestre na personne explication donc abota bana bakufa ça te abota bana babina file ba robino bazali bona merde na nenga foto ko na lobi kendeni bon majala pe to mona na musika mais on a lobi te me wata pe est-ce que wata est normal que asala mon premier bongo mais na lobi a remettre tout le monde mais mon premier te sko wata oya yebi wata ayebi nde wata mutana ndenge na vivaka wata déjà na bonzambe boy a hérité hérité à la rafia même ngana mona suka yo mo yebi ngana mona suka mona penga ba ndeko na basi akopesa pardon quand donc yango ezopesa droit ya osala eloko actuellement sala kana défend mon premier zondenga na opesa ndeti grand sœur na ngali boso ya mwasi Vero Kapaka yo yebi mwasi nzambe yo yebi nenga linganga o moni Olga mais dans lobby wana na yebi na comprendre mais est-ce que ezopesa héritier wa ta permission ya osala acte wana devant Tutu Kaluchi héritier a sali art c'était ce que ça organisation to éviter donc organisation ya ke wata vanda wana Tutu Kaluchi zonga na oui oui autrement la dema c'est la za wana les organisations oui à part ça héritier déjà na combo oyo héritier bobo wana combo na ye biso bana suka to ala zua héritier ba vene ba adopter kaka ba adopter ba benga même mona suka siko tolongwe wana to yesu na salutation ya wera na bana na ye apesi héritier mbote affection apesi Ferregola mbote on dirait voilà mon pas simple les gens comprennent pas ba comprendre faire une ya OK ba comprendre wata na wera te au moins la famille qui camarade des arana acheté qui pire des arana acheté ba ofere ba jani ba babindombe ba vandi na wera yana bango atikena luzita ba ba pese pena respect kiaya mais héritier na wera ba vandi tamoko bomoni pena keki amitié comme e makasi affection fere na wera na affection héritier na wera donc affection ya wera na fere ezaki patron yana leki affection ya héritier na wera eza affection ya papa na mwana wera zo héritier a China na kune alala chambre mona ba gladina bexosi o mona teke nde ba basala polémique o wera linga héritier non na maison ne ba bongo ezali héritier na Bill Clinton bazali ba fa adoptif ya Werenson. OK mais on comprend hein si na comprendre maintenant la CPI ba art bien salami bongo wera na manda bon manda aza première alors première te pour premier fils ya Wereza ndeti alempela ba comme ma passe na manda olandi bon Emile zaki te papa ja yaki cop papa ja ki musala ya ni musala papa ja ki pirte to tala pende ba zoka bango OK papa ja ve na ngemela motema ya BBC te ve na ngemela motema ya BBC Costa ve to alima ayo lingo boya motema ya BBC te kokotsa ma famille te na koti site bon na tangi comme na tangi famille te na bike motema ya BBC na suka wala kufi bonde ko tikali kenga suki ba bonga la bini neti magamba be salami magamba bien chini neti acte affaire sali bien acte affaire faire ça papa Hervé te bamboto on sali bien bamboto ba peso mboto na mama eloko tozo luka yango wana on dirait que banga ba benda eloko mobo ma sœur tozo freiner culture biso moko faut fongola jet to freiner culture biso moko bien art au monte art on sali bien Hervé papa Hervé venanga nyangara wana otanga na iti na itiki ntwadi wana na kwa nyangana na beton na dal on lui ina bakase ba référence ma solo ya solo te sali bien au moni naga fait wera maintenant wera seka ke peut sourire et le rôle lié souci à Blaise mais on dirait ba musuba zakita bala musuba zakita mais bazaki kishasa neti babile neti babindombe non bajani famille eza ate ajana za omolaki bien chetani te omolaki na 12 malete alati buba noir ya ina nenga bubu na pesima miembo na mapasa na biso ya poto ya ajani ko ya poto eza likambo na tuni de question ya OK ya question liko fita bon na mona batotanga te badake bele mais actualité ya bishop bazakiti omona kimbata te omona jani te
alati bubu noir na mona bishop te mbata kazo zaki na pesima babindo bazaki wala babi mtandao imba ki wa botola miko ete na babotola miko wana mama ba obika bana wenge ba bizarre ba 12 moka beta maki wana mama omoni sege ala mtema malamu te ala mutema malamu te parce que asala mignon après mabe hein moi je te dis vrai parce que ko felo midalo bika to zela mutu te que so muta kufio mutana ko mutema malamu ngai te vierambo bon ma sœur omoni réaction mutu événement ils pas si mutakutana una mtala wa réalité na kutana on a vu eza ma polémique te dès tu fais pe mama le basa faute te to ko mawala ngala lika to suka ndo ba wanolo ba ke asala ba tebele mutama malamu te sega blaze mutama malamu yo otala ke miswa ya kewete asegali ne asegali ne chankewe témoignage sega ce qui mutazanga mabete po sasa te mutazanga mabete me sega pina le kutana bete siko réaction ya famille na ye ndeko monaki dès arrivé à corps bazo wela déjà batiki papa chéri bouche bête avec batande nga osala te waneza famille waneza na famille te ya famille te ezaka bayaka matanga batu bameli masanga babando ba mama lokuta soki bande kwa sego ba wela biloko eza ba komba ronsar kanta ba Karine ba Lempela ba Burompela ba Serge ba Tania on ba roé la gloire c'est wana monika ezaka oto benga famille élargie ba ekara yo mutakufi no ba kunite blo ni balaksa en plus mutauti enda ye mutauti enda kende malade boye balaksa on te ba blo to biso ba congolais ba blo mse salama parce ma be ba bo ma ba blo ba caméra wa bi filma alors maloba oyo Rosara loba ina cimetière pour un grand frère nae abenge ya Blaise alors Lubawana pona yo mais bleu rosa pas ya la no wa masalanga ya masalanga bon gala répéter baloba ki te alobi o a mutu fa beta pe mo lo mentim de ça moi tete moi qui dingwe salarati ko pe moi alobe mabete ya se pe likambo ya li pe na kusve lobama eza pe musique eza pe mokili eza pe famille eza pe ni abeta pe lo moi normal on ngape na de père na lobati bolo ni normal le mona ki te kama loba ki alors bien il faut moi intimidation les bons soezani intimidation ba mission to ba fa intimider mutu tout au moins mutu akufi liweza mystique liwa msupo roza po ndimite mais mutu peka raboza ki bien ba ndimika oza soutien na mokili musupe za penza m'autoriser mais musupe na famille a c'est peut-être tout ba mona 3 niveaux VIP et ça ce que yé pas que l'équipe propre abo akata chwaka ya suka peke ya blaze masanga ronsana sepeli so qui ozo encourager alors tous on a les réseaux sociaux ken piana lobige c'est game mignon on a déjà balia kala la sele na banzembo yo oye ba déjà bino olanda bango chi ngana yoka ikara des passages mutwa benga komeli nga bina ngate to limbisana omoni siko lelo tamsu so dans va pour ba distraction ba fatigue belé mutache miko ba balandi siko ken piana yo ba mama bat olo bandetini ebali abise ke bali siko bali pa nani alo ba kai kombote ye ken piana magizembe tanga komba mutu ana le problème c'est quoi ken wana mukanda kwa musala kwa na mikote na TV obeta maso mama mambo faut style à 2025 ba fene be ba mika che miko olo ba mambo sanga tina pona luka ba vie bali sege pa na ken piana magizembe yaya Massa, tanga koma mutali ali sege kasipoti. OK, merci beaucoup. Otanga mission ya Vierambo. Vena so boga. Wala vena biso. Via chedache. C'est normal. Kaselo to luka na culture ngwana. To vanda so 14 ans, so 10 ans, musique ezaki sous 20 ans. So 20 ans. Bu to bundi bu ba data nila. Moi fancho pa bundi pa chepete me bulo mambezo. Kama mambezo. Yana génération il y a une décennie, il y a une demi-siècle. Net, moi, on a botama na 2000 ans. Aujourd'hui, on a totalisé 25 ans. Parce qu'on a âge à 5 ans, c'est la musique qui est à poto. À mon musique qui est à congolais. À 10 ans. Siko. Des musiques zongi. À mon âge, mon papa a dit Diston. À mon papa a dit Diston. Net, on a boulot. Tant qu'il fallait être arena.
nani ba Cap-Verde mo boy na ba Beninois mo boy ba lo ba ngai ke et père de ba Tunis que papa na Rosala papa ne Kofi oui ba Tunis que papa na Rosala ba moni fali ba bi fali papa grâce à Kofi Olomide ouais et ba biko yango to ngo poser faut soutenir culture comme ça ba millionnaire ba koko ne ba warrior assez ba koko ne ba warrior te mama ba warrior na ba golo FSI là te kasi te viens rambona na bika ba koko ne ba warrior te nga pena message wana zela na sénateur message wana ndenga lobaki na bika abi soki bango ba exista parce que yé mutafungola motema abi si bango bonga bika apesi bango confiance ke ba somba bien bazala wana. Bon, merci. Vérambo, Eric 4 Sim, 5 cowboy. Mouvement Yangwana Boya, hippodrome de Versailles. Problème yani. Mama ba wawe ba golo FSI là. Ba ba ma musique bangwana. Mama ba wawe ba spiritas. Musique ya culture qui tire pour la mutunyoso. Mais musique est commis ndekono Kongola chedat. Yo olingi et simbate au bénéficier ni. Au rideau, au boy, au rideau. Et au bénéficier ni rideau te mamba rideau la te musique est beteleki. Est-ce que tu auras compté dans le soutien à Fali pour un concert il y a confiance? Mais attendez, il y a soutien à Fali, il y a soutien à Congolais. Et puis sur le Congolais déjà 100% de soutenir Maman, parce qu'on a une particularité à l'artiste. Est-ce que Fali Poupa tu auras compté parmi bateaux à soutenir Kofi Olomide dans l'hippodrome de Vincennes? C'est là le monopole à Fali. Il fallait déjà soutenir déjà culture. Ok. Lelo René Loko et René Soso. Soso Pembe. Azara Desta. A combien de sous de sa set? Aux Uba Bendoson, fallait résister bango les sous. Aux Uba Sampaio, aux Uba Nani Kutu, Joyo, Oyo, Nani. Bawera va pesa va chasse va tabouler. Ah Nani lo Fombo. Te lo Fombo te Nani. Nani Adrisha. Adrisha tu Bawera va pesa va chasse va tabouler. Tara ya dans album Maison Mère tabouler que c'est Bawera va pesa va chasse mais retour wana za makambuna. Oh, il y a pas pesa chance tu vas pesa. C'est bon. Il y a des gens qui vont me les 12 heures, me les 13 heures, qui vont chercher un titre, il y a Chantiba. Pesa ma chance. Mais il fallait sur la pesa chance, déjà tipo. Maintenant un salon. Ouais. Il y a bina bim sous moi. Il y a répliqué. Il y a répliqué bon on a makambu. OK, toi avancer là. Ce qu'on ne dit verra bobo. Biso ne ba congolais faut soutenir yé. Au moins dans la musique congolaise, il est dominé Afrique. Parce que guide aza mwa mutema na ngongo po guide ezarata pata ngongo fali guide amwa mutema malamu. Te amutema malamu te amwa mutema malamu. Te toloba mutunyo sota amwa mutema malamu. Parce que il fallait que ba branche mususu ya soutenir to esungana. Pona ngongo ne fallait beta karina. Gimsa beta karina. Se faire beta karina. Déjà te dominer Afrique. Match est bien. Zangaki zanga iblo belé. Dans match elinga ezala bien nande sou Kofi Olomide a che sou dati boye elinga mate sou lenge fallait beta karena Gimsa beta arena faire so beta karena après Richard Roya beti soir beti Kofi Olomide hippodrome de Versailles Fabrice Soacho moni ke critique na so pe au côté Congo zongi sou nani na top Congo zongi sou na top biso sko ba Niger ba to sala ngoti bana na banani ba frère wana mibali wana o benda na ba beta wana et ça qui bien mais biso Congolais lingi pende donc o lamba biloko bela te ya sepela makala pesila mabe pa kongolango asomba ne biye kaka mukula concert net ngalo ba net faire papa Hervé mko acheki concert soka chaka te invité ou ranson na jibe plan te me ya sala ki promotion ya ndero bude abande ezali ndeni ya bandero bude batata azo cancel ndenga saki na Dida Sarena bika ke a la promotion te ba comprendre Dida Sarena te ba comprendre je expliquer bisono ba comprendre Dida Sarena te expliquer bisono Dida Sarena ezaki souci ya bato OK ba soutenir Ferré le rôle na ngo déjà mona Ferré déjà beta Dida Sarena quasiment mo soutenir Ferré ka te comme amuke Ferré aluka sala ba force moko boye pour soutenir ya arena campagne bien net ngala Hervé papa Hervé grand soka teka te invité ou rana JB te invité ngeza alors ata moi invité surprise mais campagne na ya yemoko na papa maman bandulu ane belé ba betango ba kenda te ngana kenda tous les ba concert oyo to ba moment on a que tout arena na robetango il faut yeba kosola
Peut-être nga na culture so inde ka ne fallait beta gimsa beti so faire beti tam susu cloud ngé vague non on to dominer déjà to ko tikela ka fali charge te to tikela ba tu charge te ne nga bi faire ka tena chara na fallait bunda suna viera mboli susu te ne viera mona che hippodrome merci ve parce que biso ba congolais pardon ba ndeko na to quelle ndenga génération te ndenga te kasi viera mona a joana ko beta déjà hippodrome. Qu'est-ce que le coup de soba congolais? Ça va se passer quelque à hippodrome. Faut te soutenir. Ok, 70 ans. Ok, 70 ans. Quoi, 70 ans déjà. J'ai là, à mon ancien, on a ça calculé. 70 ans déjà, donc 70 ans. Moi, en 1956. Il y a où il est déjà. Donc 69 ans. 69. 69. 70. Moi, en 1956. 69 ans. Le 23. C'est un oyebi date avec. Ce qu'on est tes abons. Le 23 juillet. Non. Le 13 juillet. Ah, moi, le 13 juillet 1956. Ah, Virambo, moi, je suis venu à Botama. Voilà, venanga. Ah, tu viens à Botama, Botama, quand même. Naïbe anniversaire. Ah, la juillet, le 13 juillet 1956. La Kisangani. Ce qu'on est venu à hippodrome. C'est le Congo qui gagne. Ba Nigeria ba vandi ba mewei ba magie système ba moni pe Kofi a fait ko li su hippodrome Congo va te dominer mais ba fait ko so ya banani tama mbezo luka Verambo ve papa la Del Piro papa la Bidiston ve papa la Rocky papa la Minou donc ve pena ko soutenir soutenir attaque congolais. Est-ce que énergie on a quartier la thèse pas les sous parce que toujours kanani omba longwa blana longwa ba toroka sou elo ba koral wana yeli ngoboya omba la blana oh oma leka masanga ko pinjeka ngalo mama solo nabi yeba tutu abota ba ko ba ka leki o leka masanga ko pinjeka mbana ngufu omba voilà chanteur na biso ya quartier zela la so numéro 9 c'est la terre bec 4 continents 26 communes na rappelle masanga lwanda didi masandi jito musapa na bab mozule na comprendre na tunikara est-ce que Koffi Olomide aza toujours l'énergie wana balobi boya na 2010 ton wera bayaka la Stade de France donc ça va beta soki ba ponga na ba kala j'étais petit on vient na Kayunza la mbila merci ma poste ma filou Kassa va beta ndu le monde avait même 88 tchaka 88 quoi na 20 mai je ba Jocelyne sera na CEO bayaka parce que 88 wana ba yo beta Stade de France monde na 2000 Stade de France wa suka ba beta invité Fali OK au Monique Bazali petit lo ba créer un événement parce que pourquoi pas Kofi asala ba biloko wana Kofi pas les jeunes Kofi a jeté Kofi a grand prêtre en Afrique. On dirait quartier la tête. Bon, on mon avion, on dirait tigala raé na mama. Te mama cité et quartier là ba 5 cowboy. Un beri 4 sim. Et ba Georgie 3. Ah, ouais ba mission na tant non parce que oya yebite c'est mama musique té. Te le bana obi 5 4 sim azala. Oui, OK. Grand chanteur. Yannick Dindo azala. OK. 5 cowboy azala. OK 3. JR 33 azala. OK. Blanchard Bassa zali ozui nani Blanchard Bassi ozui nani maswali Mukusambwa Atalaku. Ah OK. Bambasu la soute Bambasu. Et bon ba pema déjà. Ba pema. Ah OK donc équipe déjà c'est bon. Oh. Moi quand on les là on quand on est live là on est boya. Allo bien. Au moni o solanai. Culture ya Congo musique et ça palanga. OK, merci. Merci beaucoup. Nandenga ma invitation to Rose net invitation na ba Suzuki. Ba Rose. C'est on est ratata. On est a fait it. On est a fait ça latino. Fali pas ozala. Ba yale na limite yale ko ozala. Azate poani. Ah? Azate poani. Ya funda vina sa semti. Limite. Ba samti tout. Ba ko eza fait ça quartier latin. Ya fait ça vena biso. Papa ça non ba nyoka longo ba jibe ba wera pe ba ozala. Jibe. Oh. Via lobby que maman ne joue à Koufa monata au lieu virgule ba tia point ba komara virgule. Wana na matanga na concerté. Donc fait inde arabien. Bon collègue no so ke be maman na bangote
elakisi ke na musala bokabwani. C'est la terre bec, donc voilà, tout le monde qui est là, souka, qui soit souka, d'accord. Didier Lacoste, achepe d'attien. Tout on habite sur les Simba. Il y a ma classe dans le son, c'est bon, ouais. Bah oui. À travers qui n'a opé la qualité, on a ça tina bambon. C'est vrai, là qui bamboutou. Bamboutou. Tous les miss internet, musique ils ont à la poteau. Ok. Grâce à Nani. Grâce à comment va polémique. Et là grâce à Fali. Ok, merci. Voilà na kolinga koloba on te po eko bimonene ti boye mais musique ils ont à la poteau parce que finalement la jour wana bambezala na la défense wana mama. Ah ba ba soda suna mona jour wana première fois na mona. Donc grâce à Fali musique ils ont. Ok. Voilà to boya na biso tembe. Miset tout na kini soza na orchestre na structure. Luka date na poto. Papa, to luka événement. Au moins la biso te na ba fête. On sommet bilambe vanda bo la tango il faut la tango souté tango zo bon ce concert. Nous me le plaisir to gana ndula redité. Ozala kiti. Ngaza la galibanda. La cause ça ja ba Evren. Ngaza pour ça ba la coste. La cause c'est blesse créateur na qui n'est pas nani parce que muta Evren e wane tikala. Maman bomene na maman kutinga na mobali na yo. La cause a déjà Didier. C'est là le bano. Moni au monde déjà na bano na 5 bano na 4. La cause c'est déjà là. Il y a 80 quelques. La cause c'est déjà star na yolo. Voilà déjà. Star yolo. Dis donc nani batali fait volo kwa za wana vraiment. Kasi ba ve ba papa ba ve zela ebiso. Ba ve volo ba za wana. Didier la cause tikala ko ba za na lobby ba ve janana. Didier la cause tikala ko espace te ba vivre comportement na mabe bana yolo pesa ke chance. Maman jeunesse à yolo na ba âge na biso c'est Didier Lacoste c'est s'il vous plaît. Il y a un concert Didier Lacoste a bêté là-bas na yolo à Paris. Atara kuna concert à terrain ma kolongu la bêté na yolo. On a ce compte raté. Didier Lacoste on se compte na encore. Yo compte na zo compter. Combien de concerts? Moi la concert va jeune à yolo na non té. Té. Oyebité. La concert na yolo. Et ça va pas ici no bazar. Pas ici kusu. La cause c'est donc yolo ya ba jeter la cause on la cause c'est celle wana na communauté yolo rande to kutana na ba réunion ils ont déjà 50%. OK. Dans le monde de 80 tout toi c'est OK on tient souka de 80 avant non avant parmi les musiciens oyo babanga affrontement ya ba concert est-ce que tout affrontement ni a stade de Massina affrontement ni zo affrontement Massina te toba la poto on a poto no kazo mona te akuta ba comment la cause yuma azongi saka ba mbongo ça na tosi yo mona la cause mobala mabita soda na bien tout OK na motina suka ongalo ngana ibande yango des productions à confirmer concert à confirmer c'est vrai yo sur le bida bo c'est bon hein voilà occupé vieux Joël Beteng pas le bien déjà vieux Joël yo yebit makam déjà ça ma vieux Joël azana ba tutu azana déjà dacha ngaza kutuka déjà Son kang déjà azana dacha ngaza kana avril hein ils en avril le 9 le 9 le 19 sur le 9 na bila te bo bida tide to tu la bino affiche wana ya Didier Lacoste donc rendez-vous sur madame bien dans la Mirabel ba nino na tikelo mokile zana ale petit tumbo zana ko ça ba jeune toasté ba boma nzoto zana ba tuto ba nzembo mo renier t'es blesse créateur de ceux qui ont été invités d'honneur avec ça blesse créateur c'est la cause dans la coste blesse créateur ça il pas la cause ça n'est pas la cause ça comment pas faire donc maman la cause maman blesse soit après tu atika wana de amakasi bon soir wana Moni ngana mobali na yo. Bon mwana mama minyamingulu. Yo bila ngulu. Oh nyoto zana ngo. OK. On a besoin de souka donc voilà. Lucien de Mingongo affrontement fa la Wera le 15 février. Le 15 fa na Wera. Fa la Wera le 15 février. Le 15 février, Lucien de Mingongo azana palais de congrès, Wera son azana arena Grand Paris. Des jours na bena bilonde depuis regarde plein oui comme ça musique on est à jour moko ezaki jibe na Zenith wera la salle juif jibe na LC wera place mais jibe na wera c'est moment jibe na wera comme ça musique à jour moko jibe na wera nini ya Luciana na wera ba wera jibe na problème ya te baza ba congolais peut date na bango ezana ngo date moko mesana ngo moment moti wera peut commencer wera banda 21h
à 4 à 23h. Luciana, comme soir, on avait un programme à 23h ou minuit, jusqu'à 4 à 3h. C'est la polémique qui était. Oui, Luciana, parce que pour la tag émission, moi, je crois pas que oui, Razan respecté par rapport à Mikolo, Fagi a décalé. Et Colanda Samouraï était Colanda. Ah oui, dans les nez, dans la route. Pour aller côté là, il faut à tout la ta vient à eux. Si quoi, Lucella de Mingongo, à l'objet que ceux qui ouvrent à Senga qui a tchadé Swana, il y a l'inga s'est retiré. C'est un peu la cause, c'est n'enga tient avril, sous ce sans problème. Ah? La cause, c'est n'enga tient avril, vous pouvez s'en. Ah ben t'en as une scout avril. T'es la tout négacité. Ah ben t'en as eu oui. Madate Alid. Madate ça. Madate ça. On va faire revoir le calendrier pour la monde date belé hein. Roga pas le 1er février. Voilà roga to soutenir yodi. Voilà poto wa bandi na biso ponga na. Ah t'es pas munyanga na mulari. Na mta poisa ville. Ah munyanga. Non katsa poisa ville na bakanga moibi. Alors bakanga moibi. Voilà Dieu dara partout. Alors question sur kapoto kabolanga na yo liwa da kumuda kofiolo mida lobi que par rapport à propos da kumuda loba toze ata muta kufi ce que ça que to condamné to le baraté que musoka kufi a komi nzambi te muta parfait na mokila zate OK parce que politique ba congolais to comment ko sebele congolais on mara se muta kufi ba comme c'est d'être na gloire non ko faire le mabete pour comment nendeti bongo même ça kofi ngambo pour Christian wala penda boulot penda la botango na cinéma ele ve penda to zalaka OK ba siksa da komuda penda to vendre album da komuda bimi faut kende lemba cheche lemba da komuda pikine ko sala ba jeter linda ba dolo ba tala kuta donc da komuda ba ko kufa kongola comme ça on dit ebembe o no tezo bo mabato ba caméra OK bata ba caméra ba mo betaka donc ça dit ko yo que formation té ata solo ya lokuta de mo mouver le bila TV bon c'est pas ma bête mais fait pas les sous fait pas na yoza mutama elle émission pe il faut ba question sous pe faut 25 pesos ya mais là était 25 avec Simba et Simba va na Simba ah fali ko ba wa msama ni koko la bilo sikoyo koko la ba en plus koko ba golo la ba wa obi ke na sobo villageois villageois OK, merci beaucoup. Donc, il faut mal à émission na biso, mot de la fin, na bambo te ezali. Donc, mot de la fin, na ngai, Congolais ou azana espace na diaspora, to soutenir culture. OK. To soutenir culture congolais, na ba domaine tout, na ballet, na sport, na makambu tout, théâtre, to soutenir. Po boyebi no ba difficulté mboka na biso pe to sala on air moko boye. Sala. Mais ba wera ba jibe ba fali, bazo sunga pe, tant déjà ba riche ba longola mo ba 40 personnes. D'ailleurs boye, o moni que ça peut bien. Moi ba famille on a ba vivre, tant la 40 personnes sala ba on fois 500. Bo so même ba tora ba yorobo so suga. Bon, Yorobo, on a ingratitude et l'ennemi de la conscience. De l'intelligence. Non, on a ennemi de la conscience. Moutou soit ingrat, ils ont la conscience. La vie est ingratée. Kadogo, Yorobo, ils ont 85 euros, soit 80 euros. Ils ont un massage, ça démarche, ils ont un poteau. Le problème, c'est quoi? On fait la 40 ans là. Ya bande comme suba tikali wana. Le lata to finga bango malgré bana baba mal nécessaire. Bana poto ba sunga ba famille na bango. Na bien, on fait la 40 ans là. Pour Yoruba abi ya do fele au bout de la musique dae. Dans la 40 ans na bana père ba linga ba bokola. Yoruba e baka que ingratitude est l'ennemi de la conscience. OK. Toi za ingrat, azo ndem toi za conscience, c'est la conscience ça mututé. OK, to comme la suka c'est avec bisaka bambote. Pondeti Yoruba s'il te plaît. Abem si ba kopa ba te belé. Comme tu me dis ça, vous l'avez même sur un souba bassouma. On a des délais tout le monde a qui va faire des questions. Elle a aussi fait un quartier. Mais la lobe au moins poto a payé pas parler. On va après très. Yosko ye au même ça copa va ninga po yaki au fin on t'a salé au bolam. On a peine d'atteindre ça mbolimbi saoté. OK. Qu'est-ce va mbote? Yanga ba mbote la ngezalara toujours na banami na ba petit na les 4 samouraïs je te vois dit qu'il y a divine.
À part ça, dans Pointe Mère, il y a maman, ma viro cas par cas. Sœur nanga colonel Virus. Petite sœur nanga Juju la Batante. Maman Kabelo, Vietnam de Rolingi. Venanga Jino Kibala, maître Féline à Dijon. Petit nanga Gilo Gibingu, Donel Capo, commandant Mbodi. Na bozani venanga Jean-Marie Malonda, Mokonza Selembao. Jean-Marie, mère Rebecca. Rendez-vous les 15. Les 15, on n'a pas le ciel à faire. Toi, na keto. Nikas ya Kaida, famille ya Kaida Mobimba. De pas ma bayaka, balandu bayaka, bango tout quoi. Ya, mbote na ngangwana. À part ça, na pesi mbote na venanga dino image. Yumta simbi caméra n'engezala. Na yomogosu na peso so mbote. Ok, merci beaucoup. Bon dimanche na Mouton au en émission vraiment bambote na Willy Kunda tobo sanité pasteur terminator mutakangi actualité mikolo si te plaît grande na bosani dona tokala ciment ratara. Ok, la c'est le mukuna ouais c'est le ami de France dona ve donc. Ok, bon dimanche na wazule zule na si bozaki tellement belé Olanda biso oya okuta émission vraiment ko partager ko commenter et on des salariés tout temps pour surtout le gouvernement d'actualité bambote na appelé tant Fumugi Massamba le directeur et Tobo Sanité Koki Massamba da Silva sans oublier Dani Pova code ya Bundes boza tellement belé Olanda Olga baby moi si tsunga cela parfait Patima Saki Dibabi le Thaïlandais on va